para tambo con ale, ok para tambo. Ok para tambo con ale, ok para tambo con ale dide, anu se paulo ngakude. Ok para tambo con ale. Coucou, boya ebele, na sous les baobab. Life together, boya ba to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele, bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana. Tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele Zamba makambwa minene osala kama kambwele kela kabato. Oh, yawe nanga makambwa minene. Oh, yeso yo, ya solo makambwa kokamwa. Oh, nzambe yo, nzambe nanga makambwa kokamwa osala kama kambwele kela kabato. Nzambe makamba minene. Bonsoir, bonjour. Na bino nyoso bolinga mama leki na bino la danoise. Vraiment banu encore bonne année hein. Toi kana début année na pesa bino sou bonne année. Vraiment bénédiction bisika biso bizwi bino bobo to bonde ko na bande ko na sa église ya catholique. O basala ke to tanga ba classe à tokos. Oh ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom na bino. Bonsoir les sous na ba bonjour na bande ko na biso ya bima. Oyo baloba ki la dandoise ko bossa na biso te et puis to lobi ba salam na bande ko na biso ba musulman. To pesaka toujours mitano na ba chef coutumier na biso ba respect et belé na bango. Hey, côté kuna to sakana te respect na ba chef coutumier na biso to sakidi la. To pesaka bango toujours toute tendance confondue bande konanga boza vraiment na se sous les baobab moi kopati kopwa café nazomela nini nazomela café au lait voilà bande konanga moi kopwa café pesaka bien na ndenge moko mukete voilà et puis kobosa na te mai ebele to mela mai penza mama leki kote wana 2 litres à 3 litres mela na yo mai na yo moko te mama yo mondo somba ki mai na yo. Merci na bino nyoso botinde la kanga moi quelque chose pour nana mela mai nazanga mai na kati ndaku te. En tout cas merci na bino ezo koma bien et puis mai nazo somba lobby bakoya ko délivrer mai awa. En tout cas vraiment na ebite ndeni na remercier bino. Vraiment c'est gentil ndenge nzamba so toucher bino mama leki azanga mai yako melate bande konanga i bozomona na tshela bino moi vidéo bozomona vidéo atata na biso oyo ndenge za koleka bande konanga c'est grave to yebite to komi wapi mboka na biso eza ekei wapi ekomi wapi bandeko tete ya mukolo boye papa oya mukolo boye papa
olati pe teni ya musala nzambe ozosala pe na hôpital ya munene olobi oza gynécologue oza kofungula bamama Yesu nakomi koyoka colère sainte mais oza na docteur te nzambe aza infirmier papa oyo azali laborateur papa oyo azali nani aza professeur ya anatomie ya botanique ya nini Congo bomoni likambula danoise abangaka mboka wana bomoni la danoise mboka na biso ngai nake kuna nayoki mikusa na se basi nake pa tata modele oyo soka kokotisa ngai nini botika bomoni ba Kevin akosala na mboka wana Kevin akosala na mboka wana pe no hôpital ya musika te kaka no hôpital oyo ya combat spirituel Kevin akosala kuna encore obolobaka na soki andoni nyango wana bino mo bosilisa ya Kevin kasi bafungola pe batu makoloti Kevin akobotisa basi bandeko na ngai eza makambo kokamwa eza makambo ninyo tosani na mukilio problème ezate bino moko boyoka ye na bokebi nyonso ebongo nga nazozongela bino kala te boyoka papa oyo na bokebi nyonso ndenge bazoloba merci boyoka ye. Ok, bonjour chers confrères, chers consoeurs. Nous sommes ici à l'hôpital de Kitambo devant un faussaire répondant au nom de Makanzi Tati Robert qui preste avec un numéro, se nomme 30 788, et le numéro appartenant à un autre confrère. Alors aujourd'hui nous avons mis la main sur lui au service du gynéco de l'hôpital général de Kitambo. Donc il est là entre la main de la justice. D'abord c'est le KIOM qui a monté l'opération avec la cellule et le comité de gestion de l'hôpital. Et nous avons mis la main sur lui et maintenant nous l'acheminons au parquet à qui des droits où il va répondre à ces questions. Donc votre humble serviteur, Dr Laza, le secrétaire adjoint du conseil urbain de l'ordre médecin, et j'exécute toujours la mission que vous m'avez confiée. Merci. Donc balancez cette image partout pour que nos malades, nos patients connaissent les gens qui détruisent notre corporation, qui détruisent notre profession. Merci. Ngayoyo, nazunguka mwasi ngayoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona baparent ngayoyo, ton futur mari ngayoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona bapastor ngayoyo. Coucou, boya ebele na sous les baobab life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai
ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors, Nzambe yemoko loba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors, boya, ebele, ba maman, boya, ebele, ba papa, boya, pour s'inscrire, na sous les baoba, live together, okozwa, mobali, ya malamu, papa, okozwa, mwasi, ya elonga. Vraiment, boya, ebele. Bandeko nanga bosili koyoka papa. Bandeko nga nazolobe, ba Congolais. Ezalaka na biloko mususu ko okoki kokosa diplôme nango te. Ngana kamwaka nasi na lobela bino te ba Congolais. Kende kokosa dota otanga na droit parce que mutu nyonso to akataka likambo. Otanga droit te bakope ko benga yo. Okozanga ka koyeba ba loi, okeka kotanga ba loi ou bien koza ensemble na baninga bozo sala ensemble na collégialité et puis bozo sala ensemble ozata ko tricher ba loi. Obe bapesi yo kamoko boye, obeti no na Google bimisi ba loi. Mais bino bozo kende pena place penda na médecine, santé ya mutu corps, oyoyo, temple Nzambe. Ya papa nanga papa mukolo boye. Yo papa na yebite. Yo zanga ndoza papa mutu moza sexologue. Soko lingo mona banzoto abasi papa, okobala no basa ta sante. Ata 5 makasi na yo. Yo ka posa no ka ofungola ka basi ya bato fungola ka basi bato otangeli yango classité. Bande ko nanga to kepe to zonga. Papa wana ezate ke alongwe na ndaku na ye. Ale asombi tablier na ya pembe. Aya kotukuna na hôpital bandi ko sala jamais. Il faut ezala directeur moko, docteur moko boy muto engagé ki ye. Soit il déconne, soit il camarade nae, atanga ba classe basili sarate, oui, ba mso ko otanga médecine, on ko otanga pe, otanga sous première année, deuxième, troisième, comme na quatrième année, cinquième, au 4 années. Allez, tant mouninga sisi ba classe, mso ba engagé ye, so ki na hôpital wana, médecin directeur. À la caisse ou camarade na lobi ayaka na yo, au camarade déjà na niveau tel, yaka na onga mo na ko couvrir yo. Ezaka ba G parce que c'est impossible a uti wapi ayaka bola ti teni bino batu boye bateke o tato nani médecin directeur akoye bate bande kunangai eza nini ba Kevin bazé belé tala bino bo sakana na banzoto abato ngana zoe bate peuple congolais je comprends pas poni bande kona biso bozana mawa bande kona bino te. Oko ke no kosa tete ke ozali aussi sana économie aux économistes. Ok na ko luka musalo na ata soki na bank ata soki wapi. Ba biloko ebele. Oko kosa pe mususu eza direct na nzoto abatute. Mais boutique kokosa Congo pardon. Bosala tout ya ndenge bo bandika moko oyo botika te. Et puis botale la biso Kevin Botale la biso Kevin. Aksa, awa yo, ozo santete. Ozo mutu makasi. Oyebi mobali nona bako kanga ye. Bako kanga Kevin. Bako kanga ye. Omoni be exemple nyoso, tozo ko zoazoa oyo. Eza pona to lakiso ke bako kanga ye. E place nyoso mobali no ko sala. Ye na Congo wana, loba ake une église na mino banda koteya lokola ba diplôme koteya en tout cas faut banda hôtel pe ba diplôme ba pasteur ce n'est pas tout le monde à côté ya batu bande konanga ce n'est pas tout le monde j'ai vu des pasteurs impudiques ao solo na oboy azoloba na yo mama eloko ebongisaka bolibala ezabdo biloko moko ya bêtise biloko wana faut eloba na sans tabou awa na sa sous les baoba e ko bima na minoko pasteur ten mais zo bima na minoko ba pasteur na biso ba pasteur impudique ba pasteur assassin bazo beta basi na bango ba nku ba pasteur Joël azoloba o mtonyo sa hôtel eloko mwana mwasi wana ndaku na ye akomona ni pasteur Joël osakana bato okomona nini yondo komona soko lingi imagine yo wana esila ko banda kotindela bato ba misile ya kindoki tokotala ndenge ba imagine yo wana yaya mukomso ko bimi na mzoto ndenge obima kawanda yo moko lobango te pasteur Joël
nga lelo ana oloba masolo eza sangisa obimaka na nzoto kenda kote ya soki wapi ndengo loba mukomso ko bima ko kufa lokwa pepe kale obima oya kozonga bokoki lisute bani ko telenga na mokili mobimba pile bosaka na nzambe azali là na colère metanga lobaka frapper a frappaka papa yo Joël o soki tatu tangu yango yo soko moni déjà ba secret caché na yo et comme bima ya ata na vie no ka normal boye faut ozora mayele so moni ozana ba secret moko boyeko e bombana et comme bima banda ko se repentir ba moko loba tangu infweni nzamba bandi ko lobela ngai ato okimaka mama mwasi moko boye okima osundola bana oyokika pa ba telefone bandi olela mama et papa okimaka bana moko banda ko confesser yebisa dia mwasi no na passé na ngeza kiboy mama obwaka bana obyo kosa mobali na ba msuba kosa mibali na bango onga na bota na ngate wana leki na ngai wana mwana mama na biso mama soko yokika bandi ko ba soupçon mwana bando bengo mama baba yebsinga ki ozaka mama na ngai yebaka de nzamba linge exposer yo ndesko pa peuple congolais comprendre te o lesko ol banda ko luka repentance yo bando fungula munoko na yo na ko loka bino na ko sala bino boy papa tiko bangisa batu ko na ko banga yo na mona teke batu babatu musu babanga na bango pete bon soki mutu nyosa okufa na soki lelo yo bomi batu avant mutake pema na ba facture sili makamyo sili siko mabeza yo ndende repento lioti olo bana batu pasteur Joël repento parce que oboma batu mi balé oza assassin obeta moi sino pam bana babima ça c'est l'assassinat soko zaki na poto papa baninga ba kango ngoza na prison nde place olinga ba no sa miracle kuna na prison sepela ozaki na Afrique yo sepela kaka ok bande ko nangai vraiment bo fungula miso ba oyo ba benga ba médecin directeur bo fungula miso déjà ba congolais ba na problème au lia baza un problème au foot à hôpital au moins gynécologue abo asenga ka cher so ke kapa na ye o traité bo mama oyo kaka consultation 250 bo basoba bakisi bo nzokande ayebi na yembu salate. Mais papa on a au monde à cause de la qui infirmier parce que cause peut ba courage bongo te bande konanga o tangino médecine te non ezaka bato ebele bakenda osaka na kuna médecine baza bato ba échouer kana ba komana ba niveau moko ba échouer ou bien zaki infirmier bamsu bazaka ozaki infirmier a umeli na expérience wana ale abandi ko yekola o mona ngana yebi papa mobwe azaki infirmier na nini na clinique universitaire na côté ya bana côté pédiatrie papa wana umela kapenza ye baka pe musala na ye après aka ko fongolisa hôpital na ye ina quartier 7 pona bana ngana ye baka kuna na mukomso ebsinga binanga mama pwani yo yaka musika boye na zape na msusu na njili kuna na quartier 7 ngabi OK na kenda ba do traiter bien papa wana mais kuna na azaki docteur te azaki kaka infirmier azaki kaka infirmier azoka pe ba médecin ba pédiatre pe na quartier 7 tamusu ba koyeba kaka wana mais na université azaki infirmier l'hôpital n'est pas ça la pe un dispensaire d'ailleurs parce que na ba dispensaire bandi ko na izala na ngo ba infirmier na ba dispensaire na ba infirmier au mona kaka infirmier non ba dispensaire ebelenga na yeba ba docteur bazaki te ba dans amis ba infirmier oye atalio moi malaria moi dépannage mais papa n'a pas traité bana très bien penza il est là Ozomona par expérience à boire si grade na eta comme docteur T papa on a si erlem sous le loi kufa na habité na njili na quartier 7 mais à celle ici nini na hôpital na moi dispensaire na avec honnêteté mais où yo lelo na zo baté peuple congolais ba na habité na zo baté si vraiment réellement na pays na biso Dieu existe moi je sais pas
Merci. Donc, parce que ti ozo fungula bat cette makolo image wana partout mutu no yebi ke nazala ngai pour que nazala les ngai malades, nazala nos na patients musalote. connaissent, Est-ce que tu n'as même pas peur de Dieu? les gens qui Que ozo détruisent simba on notre est temple de corporation, Dieu. qui Place on ozo détruisent simba notre pa yeso profession. abimaka wana. Merci. Bana no babimaka wana yo moko bima place wana ozo ke ko chipoter ngo yebi no musalate. Est-ce que vraiment besoin de conscience? Hein? Mama nanga ye bino batu bolobaka o bokufa bolamuka. Boyebisaka batu te ke li felo eza. Ona nga na kufa na nga na lamuka na nga te na mona na yebite so li felo eza. Parce que na modelo bino batu bokufa bolamuka bolobaka moto boye poni batu bayoka te. Bande ko nanga eza pasi na ok nanga musika te, c'était juste na la msabino conscience. Bino batu bokinda Congo, ke Congo kuna ok ko ya malade, ok ko ya boye mama. Yebaka nanya zo traité yo. Yangwana moko chambongo no anje kende na hôpital moko ofuta mbongo ebele mais oyebi ke kuna quand même ozana mo assurance. Et puis bon, je rappelle assurance maladie ozo voyager zo assurance maladie, zo assurance mo ya bien au cas où obeli ba koti en avion, au foot eloko te tout ba ye ko soigner bokenda kaka maboko na makolote esengo kaka na ke na Congo okuteli na tatabo okuba bwakeli yo mbaso epa na sa basi okuteli na tatabo ako kocho bibende okoyoka ba au moko ba tatabo na asir a baby sa ba sexe basi yo sakana te bamsu ba sexe na bango etengama bamsu esala boye bamsu elo sexe baluka boye ba tatabo ni te mama be o mona ka basi ebele o tata o musala na azana salisa batu ba vote maya ko sakana te yepa na ye kudinga zana na asi musane zaka ba vontema aza spécialiste ko longola basi bazemi batatabo ba longola ka basi bazemi ya ko sakana te donc yeka pesa mo 450 250 pas le numéro appartient à notre confrère. donc batatabo et puis kozanga pe magicien te papa boni boyko yo boy na peuple congolais ozala mo peuple te donc il est là problème exact mais aussi au kangami bongo mbalo to tansu ok na makala kuna ndo ke sesa ba basi ya kuna ba na o bazana makala o sesa ba opération kuna bino bat bobe bisa ba matrice abatu batata boy ba komisa basi ebele o mona bota ka lisute batata ya boy. Donc, mais lelo kangami to kangi yo pakala bon bande ko ngai wana moi conseil yande ko na bino moi si la danoise merci na bino beau partager mission au penza beau partager ngo mama kasi surtout na bande ko na biso Congo beau partager parce que bango nde mutu baza kuna sur place ba yeba vraiment médecin nini oyo akoki ko soigner yo et puis en tout cas, banda penza cette fois-ci, au yepe l'hôpital au préféré au monde appelé diplôme ya mutazo soigné yo. Bolak sapé biso ezana on ndenga mabete. Vraiment bande konanga merci. Nzambe apambola bino, bisika biso bizu bino nzamba lola a bénir bino et puis tokutani bakala mingi te tozo solo la ka ndenge to solo la ka bo s'abonner et belé na live together. Ba live together izawana bande kunanga ezo sunga na ndenga mukete live together et longoli solitude na kati Europe bongo yo ndeko nanga zo yima kaka zo baluka ba prière ni no salité ba jeune prière zo sali ya oso sebe partout mobile ya zo yate yaka awa ata famille na bino ekoleka te okozwa mobile awa suka yo benga kala danoise na 0044 74 59 62 52 17 yakambangu okozwa biloko bien bisous bozala malamu love bye.